Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa. Merci na chère internet nyonso ya www.infoplis.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Donc d'abord avant tout commencer, nazo souhaiter le meilleur nangai na Mustapha Malembe mon cordon l'homme en 4 soldats et na bosanité yemoko babengaraye Rice Noir à Missingoma depuis Russie. Na PCP ba meilleur vœu na yo na bosanité Henri Modogolongo le Canadien le planificateur na PCP ba mbote passe aux alliés na Mustapha Kobange depuis États-Unis. Bana poto bana le monde entier bato no so ba rolandanga de partout dans le monde na Angola na Tanzanie na Congo Brazzaville et surtout na yo Fiston Ingani la jeunesse engagée donc au micro ba bengo le sport de la jeunesse africain. Hein, Fiston Ingani donc nabike posepelaka mingi na marambo ele kanaka na Kinshasa et Peggy Titan le parallèle ndenge boyebi ngai que na misana vraiment comme maramino ba information moko eza précise vrai pe na laksarabino ba variété et surtout ba émission d'hiver et lelo vraiment ne bomoninga awa nazali na commune ya Kitambo vraiment commune ya Kitambo boyebi kaka commune moko boye kitoko commune o esalaka bien oh vraiment Peggy Titan lobi qui était il faut aya ko sekula kisa ba cher internaute na biso bazara partout dans le monde na bana na ngaro lekana mais nabité tellement Kitambo c'est Miami il faut nakutana bato basimbi aiza mamboza royinda hein, balobi que Léopard de la SAP Peggy Titan aujourd'hui émission inattendue au Batbanek aux la émission très entendue émission baloba que Peggy Titan ndenge nini yo solaka na ba musicien au solaka na ba chroniqueur et bongo ba saper au luka bango ndenge nini et na loba que na ko sala bino grâce wana 2018 eza année moko ya makambo année moko ya haute dimension déjà na opesa mbote na biboya boya bazana ye wana ekeko balobi ke makambo babi mboli ozomona makambo te ke kwa sali ozomona ngote Fiston Ingani jeune engagé ozomona te na bisaki bino ke na ko beta ba mama na émission 2018 et babi ekeko ngana osimba te bougez ego na pese mbote bonjour ekeko bana le monde entier bonjour ekeko bonjour ekeko Peggy Titan Esamiko. Bonjour Boya Boya. Ouais, Peggy Titan Ekeko il peut rester là-bas comme à peu près 3 heures du temps, 1 heure du temps, 3 jours, 1 semaine à retirer la bongo. Mais c'est quoi en fait les arani na ngov Ekeko ninga sala rabou parce que état que moutov mazana physique ata boya okokate mambo Ekeko sala. Peggy Titan ne faites pas ça chez vous, vous comprenez? Ouais, ça la télé-réalité. Oh là Macron, comprenez, va bien rester Ekeko ta comment Macron. Sur le niveau boulot on a boulot cassé chaque à foutre là tout le monde on a boulot inattendu tu comprends. Est-ce que être sapeur il faut ça la spectacle beau et bino ko salara ça pesa biso tu as une extravagance comprends ça sur scène bah ça pas que les arabes mannequin monia attendre mon net mannequin batia ici chez nous à télé 1000 € un robot mais est-ce que quoi une performance tu comprends t'as net sur ta performance la biloko ce qu'on a hâte de la commener mon petit marambo mundele ne mtabi valeur marambo tu comprends ba la poto ba rotri bagala ba marambo parce que mi boy aka fulek tu comprends c'est pas donner n'importe qui Ekeko ban voiti tedi yebi talaba yo grand journaliste na monio lelo na kata makambo ngo yo noza na base yango monika Léopard de la SAP peut-être président Macron équipe nationale de ponite le lot expliquer dans micro na yo. Pourquoi Macron biboya boya lobi ke ba bengo micro babi oza ba performance. Pourquoi Macron ba bengo Macron pour nani pour na ndingo sala spectacle na yo ou bien ndingo sala ba biloko na wana. Non Macron il a dit na pouvoir. Moni Macron tanga na pouvoir. Bandimi na France, biso pe na Léopard de la SAP. To longo la petit Zaza.
pouvoir wana yango bana mai bataleke mono bazala pouvoir bapesaki masa na bango pasa comme président ya Léopard yango moni babité le roi d'époque Macron yo fozwa Macron yango moni que je suis Macron mais la nega forme sikoyo moni makambo yo moni tango bafe na biso bandola takala bave king que ce nom repose à peu papa wemba le kourou que ce nom repose à bave na biso bakula mambo bokulaka bave ngache ezali sap mobe mundela oye bango moni seri babaniaka kenda place vanda me kotikala ya mindele mais akendaki na bacouturier talobaki na ya tofanda teke noir siko biso sapa lelo toye na sap mobe oyo mundela tokamwa sadi mundela okamwa koma sadi couturier mpo bacouturier na mindele omona baversas bacastel bajacques bamona trop bamona bamaneke bandenge tout donc mpo bazwa saper congolais ezalaki trop difficile twamona eloko moko ya sika wana bamona te moni defile tokende ya castel bajacques ezalaki bato ya castel toyaka yo ji yo lati nini te makambo wana te mundele alingaka yango te osala eloko te ta bapetio wana bandikese bapetio bachinois bapetio wana tu badidie bala bapoto bapetit john bapetio wana mundele oyeba bango kaka te ti lelo mais biso lelo mundele azoreconnaître yango moneke toyaki na sap sur scène Rodrigue Bagala Paris t'appartient mokonzi ya Paris Rodrigue Bagala nangina tuna bino question moko bibo oui nangina tuna bino question moko boye makambo ya nangina tuna bino question moko taka place tote mobi ke kala so bamoni muto alati bilamba et surtout même ba ministère bana mona mais est-ce que lelo ekeko oya na idéologie na yo lelo ozosolana baministre ozosolana bato ebele lokwa na Brazzaville otozwana Ahmed Yala okutani okendaki Paris lelo ntango omonaka ke sap ezwi mpe place na société ezwi mpe place awa surtout biso awa na kine esalaka one lelo bato so bamoni moto alati baotalaka ekomi mpe bulo kwa parce que okendaki poto nango bato bafilmaki yo bakangaki yo bafoto lelo ntango omonaka ke ekeko wana idéologie performance ndenge oloba lelo mpe boye bato bakoma ondima bino esalaka ndenge nini ntango okutana mpe na bahaute autorité omoni biso toza baproduit non exploité toyebisaka na Congo mokolo tokoma exploité makambo ya sape échange makambo ya sape échange asape akenda mpo taboya okima yango omonaka ministère biso na biso nazonga ntango tozwaki visa le 10 février mpo biso tozwa visa le 10 février journée mondiale de la sape jour nyarko sakufa jour basaper basalaka démonstration ya cimetière ya gomjo biso tozwa visa ntango mundele ayo comprendre tomona makambo yango moni sekomi lelo boye sape akomi valoriser tokenda papa banza mukala à l'époque pas ça papa banza mukala à l'époque papa banza mukala tosenga autorisation de sortie que son homme réponse à papa yebi alors bana oh je peux pas donner d'autorisation de sortie pas mona ba tout ba kuna ba cycliste bakima ba mutsoda akima pharmacien mais ça va boya maintenant toke pas ambassadeur à France a ondimate animateur toya après ça biso visa tokenda sa autorisation de sortie ya ministère qui tire art mais maman toke ça en France c'est dans makamba art ya monde entier au moins ton Congo ti pascal qui dit ba comprendre ba tonde ba yina makambu donc on va comment respecter biso le moni ba ra bank ba compagnie moi monene na Congo ndimi et fout à sa père chaque fin du mois. wana tokoma wana na tuna biboya boya question mo vraiment parce que na moni niveau yo la teli baloba ke ça peut tambola na musique. Est-ce que binone boza boya c'est si bo immortaliser déjà batlo ko banda la ta forme na musique le quoi kin kesser le quoi papa wemba. Est-ce que le logo ça biso vraiment est-ce que c'est réel balobi ke ça peut tambola na musique parce que tout le monde appelle lelo ba s'intéresser na bino pas musicien tout le monde que dernièrement na ba clip belé biboya boya yopé non plus yopé ka ndenge moko est-ce que ko ça biso depuis bandi makambo c'est si bo immortaliser ata artiste musicien mo o banda ko la ta forme ouais na makambo banda to banda pegi tita yo bi to immortaliser belé dans le 13 to na ki quit yo bi to zana bino tout biso to sala ngo le maman famille ya ko c'est même petit nous sommes to sala ngo même si jani ay makambo le 13 to na mambusu avec Esther le 24 avril to na mamba fait beaucoup pourquoi pas to immortaliser ande ba lobi forme tambolara na musique nde mo bena braza ba fait na biso ba rafa mu équipe son âme arpe mutandule pourquoi pas ba fait na biso ba suki kacherel Ahmed Yala atambu sa forme nani ala na bandule comprendre forme tambola na musique yo yebi et qui tata la ba pied sur autopsie
talaka pièce autopsie ekeko 2018 yango yo 2018 yango yo 2018 yango yo naina tuna nanu par rapport à makambo Moustapha Malembe 2018 yango yo na oraki ya ba dernièrement nungu mo bimaki Japon mais na moni Japon on est bolaki na bino kodia so 2018 na moni sikoyo Rai Bank ye et valoriser bino ba saper mais ba bimisi mutu moko boye o azane saper te faut le bango vérité o ba bimisi azane saper te o azako mériter te ngana zo savait na honorable ba te fallait pas mériter ba zala vraiment à la tête et maman Japon ça le rôle ekeko parce que azan mutu asala kamamu sur scène est-ce que par rapport ndenge lelo Rai Bank aye envers bino mareke kodia et betaki bino bobelelaki ya bozokende Japon nangi expliquer son nom deux volets wana mama Japon suki nini na mama Rai Bank est-ce que vous êtes satisfait par rapport ya muto bacheli bino liboso tant que japonais biso to nga vraiment na yebi na ngai te ouais grand journaliste de PSLNG partout dans le monde na minute question tout ninga na solo la gangona mukonza bilamba kitambo ya Kogo Hervé Mbokan Gogan Motona Tembe donc partout dans le monde même ba masa bana poto botiko sala cop na kini mutasala ngweza Hervé Goga c'est-à-dire ezali cop ni baluba pe ba boss Hervé Goga Motona Tembe na obenga mikolo opération likofi ya swag docteur Abilamba so moni biso to kenda poto to ndi mabutiko sere azoteka biloko danger so elata te to ndi mopeye te volata okomaso te makambo lobi omoni yango babenga ki fe na biso honorable Zakari baba so mikiliste bouliste idéologiste bayebi te ezanini Rai Bank ezanini ezaka ve nene balobaki ke oh vie boye ça le va habiter ya mikiliste faut créer léopard de la faut y a innovation 2018 to créer Chege aza enfant de la rue babengazi bakana vilo bomonangi na Rai Bank wana mundela Rai Bank azwe na musala ba peut-être cacha 5000 vezak la créer Chege biso léopard tellement tout ça bata bilamba ba kolo bilamba to memi na Rai Bank to présenter to mona mundela Rai Bank simbaki ba mandefu bongamba ba millionnaire de ba simba mandefu mundele Rai Bank enveloppe bozwa ki total biso mundele biso to la COP na mundele communauté congolaise même na poto so to ça no congolais non mon araga esimba te so fala la COP na mundele pour mundele abi valeur makambo yango mona ke to créer ça perd à Chege ça perd on hasard retenu na Rai Bank biso la to kena ja ba poto to ça tout jamais la rolinga bazonga pour azane Chege bazuye biso to valoriser mundela comprendre que non un enfant de la rue akoya pe na mamba bilamba atiki kuluna atiki ozoko poser sans saroter à batu yango monika honorable Zakari baba so une idéologie ça c'est président Macron to ça l'idéologie de la bifete to beta boy to mona ke mundela Rai Bank télécommande keko kongo mo mbetala kiango na journal mona Rai Bank ba caché botala kiango eza na moté to bomba te de le chango bon même makamba Japon silité toi la visa la passeport neto telemi boyena yo toi la visa inane à Japon est-ce que 2018 est-ce que mbalo vraiment pour ça sur vérité tomonika bobetika ba yoka to la visa inane à Japon donc le pende to fandi benazo zo monga bieza lango monga go pass monga hotel au Keno Japon ozongi na voyage honorable Zakarias yoka na biso voyage le bela biso lo tezanine ezaka biso to za artiste mbogo so to que no sala musala même Rodrigue Bagala fandi na poto il faut que no sala la musala sap faut que ça la musala o zo sala yo net Hervé Gogan akendaka voyager pour la maramba bilamba net biso to no sala na ko Japon te kana mona mboka Japon na zone ki muto bula kima biso to valoriser comme do kima suna poto tato ngana ke États-Unis na oya on va aliboma te a comprendre musala na ye ça dit musala na ye zo lié ça le yo benga aliboma nga za na numéro 1 Rai Bank même si on a la compte na Rai Bank mais numéro 1 na biote nga millionnaire wana excuse ça dit à 8 ans mandé keko pe bandimi na Rai Bank chaque publicité à Rai Bank ba ça perd bando salawana chaque événement même ba louer ibenga sa publicité ba ça perd fois même ba 20 papa chéri il lui pas dans ça le mot pour ça parler le moni Chege ça dit biso ko taper fondation to ça ngolo fondation to zo ONG mo oui fiston ngani azawana fondation wana comme est-ce qu'on a point ya fiston ngani pour fiston ngani à comprendre donc moni mikolo fiston ngani jeune o à comprendre mayele o braser comprendre ba côté na kiti o ba Rodrigue Bagala faut ba soutenir ba demi de mettes power ba patron de patron Djibol Mbala mais sinon ba te belé la poto ba soutenir makambo ba Diesola très mystique Diesola London rapidement Biboya Boya na lingana tout na Biboya Boya question est-ce que vous dérangez
toloba phénomène séparation tomonaki léopard bokendaki poto mais bozongi na Kinshasa léopard ekoma il y a 3 parties tomonaki masa wana babengaki nani kindingu tomonaki kindingu tomonaki na nani oyo vient na biso kalitoza mais tomona on dirait bokomi tomoni pe mona kalitoza mikolo autoza na José de Londres mais ngai ngi na yeba vrai nini eza wapi vrai oya solo eza wapi Egitita yo moni makambo mona ba blague ya yo ba léopard ka bwana ozo mona na ba léopard te léopard ya ramako o tubeta masulani ya ga ubankit léopard o mona ya ngwale sula na mindele yango wana ndio original ozo tanga ba ujana bato ba simba ba elelo ba ujana non dalo wa pépinière moni léopard alo wa pépinière to bimisa ba joueur tambo bima fo ya o créer makambo o wana tangi muta maboke wana amakasi na mbina kaola step porter bébé na Suisse o comprend karola tikambi c'est José Makwanza songela maboke o saper na bato maboke zara Fisto Batista chochocho yenda beta mambo général de fond ebengo stomi boy akafula gabi mambo o comprend José Makwanza songela ba couple no ba choko na maboke siko donc la vérité na bana ki original léopard de la SAP eza o to monaki na Rai Bank o to monaki mundele asimbagi ekeko donc o alobi ke publicité tout ya Rai Bank il faut équipe nationale yango yo léopard de la SAP donc eza bino bana poto boyoki donc eza ngai te eza bango to balobi bino mo talaka yango na TV sonde ko na bino na poto abenga na kini atuna journal le nga facile Rai Bank to monaki ba léopard za iboy kine ebisa la poto Fatuna est-ce que ba ujana bazaki o comprend au considération au monde la considérer na o ba memela wana théâtre wana sous sapte moi mutu moi mukuse atibila mami nene zaza petit mo ba choko otanga moto ba choko boy tane na ça egiti tatimba moni marambo modoko jafa ko faire marambo o comprend petit chinois keba petit chinois tika drogue. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso, on est à la fin de notre mission on tire la bango moi 2 paroles moi baloba par rapport à année au 2018 et là on ni vraiment ba bombeli biso léopard de la SAP bango mo bokine balobi ke léopard international yango léopard original yango yo oh donc yango yo donc je pense que Nasir Fiston Ingani ozolandanga depuis Brazzaville jeune engagé merci beaucoup à toi Henri Modogolongo babi oza le seul l'unique à toi papa na Messi na divine Jolie Mabeka et Babi Mboli et na otikele que comme message à 2018 na ba dédicace ouais gars journaliste à la minute avant la bande makambu wala ba ve po oza mwana nga la botama le 21 janvier donc ba ve aussi la te na biga Tokoyama chéri Tokoyama muninga Jofis le millionnaire makambo bala poto bango na kini ba osala makambu bango na kini ba osala makambu wa na minute oyo na ko sa bango ba se balobaki trop na 2017 au toke Japon te to tikali 2018 maman Rai Bank. Ça dit que c'est comme il a le 20 au monde à tout. Oh, le roman au bout. Yango moni yango mikolo muta soutenir biso Fiston Ingani. Jeune oyo Congo mobimba partout dans le monde dans d'autres ça soutenir espoir ya jeunesse. Talakazana espoir à jeunesse. Ça dit bata bon pour ça bazala gouvernement. Bata bon pour ça bazala na Afrique na Brazzaville wana pour makamba minene ya neto mona media là. Fiston Ngani ba soutenaki ye mère nanga maman Claudia talaka maman Claudia yango mona minute oyo to don na ondi maka papa chéri leader apembe na bika musique akintweni ebeta maka soute faut beta rumba papa chéri ata beti rumba te ata beti disque te azanga JB talaka Michael Jackson kutu abanda beta ba 10 ans après du disque ngamo papa chéri abi disque ti na 2019 azanga JB somo et logote omoni ba daida ba soraya bana na bazabana ba camarade na bango bazabana ba Messe Toyota talaka daida masane masa Messe Peugeot ba Abraham pia na héritier du trône mona wana Abraham so aye na kini azanga na lix mo bana msusu na mona nde bakembaka ora na karabira boy mwana intel boy l'imbécile il y avait wenge fekodi dans une émission vérité papa Cherata leader oyo na kini faut beaucoup de respect talava betaki 50 ans bon moni clôture à 51 pour comprendre 100 disques $100 et ça la boya rapidement ba dédicace na ouais ba dédicace c'est ça na pegi tita yo ebi et là suka à fin de l'année mon ami papa Chera Panzer de teke abeti ndule na ba petit na ya kati. Vous comprenez? Alors tu peux pièce sous ya yoji. Yango rapport dans ça. Bref, Fiston Ingani, l'espoir de la jeunesse yoyebi, nabi go occuper ba mission.
occupé ba ministère boule pe ba saper. Fiston ngani osala trop na théâtre osali trop na musique pata bilamba oyo basalaka mpo bagouverner balata oyo basalaka mpo Congo ekoma lobi émergent ndenge yo olingi na espoir jeunesse africain ya Braza. Fiston ngani umela yoyebi kaka check c'est pas pareil. Ouais, yoyebi ka pegi tita po na ofandisa ba dédicace bana poto oyo batanga. On va prendre. Oyo ya poto tongo batanga poto. So tanga no poto te na boule oti. Donc, Tommy Boy, encore foulé, Jenny, la bonne sanité petit qui a la moitié pembe, la bonne sanité vrai chéri, Joujou Ngadi, il y a parti Samba, Trésor Bombokawa, Kenny West, Joe Modango qui casse pas mon vieux, Junior Bongo, Junior, personne, Nathalie, Namoni et Georges Kaloumé, éléphant de l'île, et que Kobosa Niveno, général de Fawara à Paris. Général de Fawara. Jen, Rodrigue Bagala, Paris t'appartient, à Koutanaba. Venanga Montanaga Bumba il est quémé de Paris à côté de la Faisal les diaboulou oh biso to ndima ba pétrole la tu lorote petit botika drogue botika bilamba parce que mundela reconnaître binote nous moni petit norba keba mamba bilambo yo ebiga talena makolo ana edega ba mama bacha manzaka Tommy Boy abi mabambo eza ba ferni comprendre une nouvelle collection docteur Mathias Mbata yo jamune no comprendre tala pièce sonné ba salon l'autopsie on va prendre bana poto batanga poto comprendre na bois yote acclame lengi véritable mutamakasi swag c'est Nathalie bien galo wanted mon vieux Jadek Kaout mundele no Frank Mamba les blancs. Merci beaucoup ma chère internaute. Rapidement. Tu as Monique Nazawa, Petro la Caris. Oh là, il y a France à rappeur à Iba Combo à Nakin. Et pas Caris, Shadrach Caris. Petro la main, moi ça n'a pas poison, mon bout à Guinée, tu bêta dans la parking, ça la fouilou. C'est un faux rappeur, non dit ma poison. Mon bout, mais là, c'est Petro la longo les combo à la pour dit ma boga ou Azara. Azara Hervé Goga. Mon ton a été opération Likofi. Shadrach Caris. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso et Zalek qui on a le léopard de la SAP internationale original donc quant à moi je dis merci beaucoup à Frank Mamba et je dis merci beaucoup à toi Henri Modogolongo depuis Canada et j'oublie pas Lévi Paye mon ami depuis Bandal déjà je te dis merci beaucoup je dis merci beaucoup à toi Kati Voka hein, donc concert Nanga et à mon frère à moi hein, Maïs, Yozalangaï quoi. Et je dis merci beaucoup à toi, Mustapha Malembe, l'homme en 4 soldats. Et j'oublie pas, bateau Nyon Sobalingi, Batina Bleu, on a Paris, na Belgique, na Nibo, qui est agence Badem, na Bruxelles, on n'a pas Babimboli, Borotina Bleu, ramené à destination Boma, Kinshasa à domicile. Donc je dis merci beaucoup à toi, Henri Modogolongo. Et j'oublie pas, Riss Noir, Balobi Riss Noir, Ami Singoma, Ami Singoma et à toutes les personnes au Balinganga donc nabi ke bolinga pegi titomi et na bosanité papa na Eli Preston Mao Chechum donc on a pesi pe bambote place aux Ali et na bosanité Mustafa Kobange Motema Adeline Mandwenga donc on a pesi bambote et na pesi mbote na joli mabeka Maître Waza autrement dit Tribondo Nzamba Judo Mukonza Belgique Mukonza Bela Rodrigue Bagala Paris dans la Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine émission. Bye. Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César Kao info plus tala pe mona info plus otala